Bonjour, bonsoir, na balandino soya Maman Lorraine Mbala TV. Tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Et ça vraiment très important. Ba commentaire na bino et ça la bien makasi. Bino no so bozo commenter tika nzamba lola. A visiter bino a bakisa su si ebele koleka. A pesa bino mi kolebele bo mumela. Merci beaucoup na maman Laure Matondo partenaire nanga. Merci beaucoup na maman Micheline qui te répond à soutien na yo en tout cas nzamba lola. Azong c'est la bino su ebele koleka. Merci beaucoup na papa Israël Mbala Kizungu Jonathan nzamba lola azong sa su ebele. Leo na ngina lo banini. Tozomona kaka libala et surtout la jeune fille on a nos balités yo zo luka libala mais vie de prière eza moins libala eza chose ba créer ba païenté libala eza institution divine eza loko nzambe et loko nyoso za ka nzambe diable abundisa rango tant ozo linga libala dimension prière pesa la élever parce que na katanda libala ba réalité c'est belé ozo kende na famille mobali azana mama na ye mama na ye wana azana papa azana mama donc ba loi ya papa ya mama donc mobali déjà azana 4 familles mobali azana 4 familles donc c'est-à-dire famille ya mama na ye papa mama famille ya papa na ye papa mama ozo comprendre na tous les deux familles oyo ezana ba loi na bango yo pe ozana ba loi na famille na bino ok libale ko kotate yo moko banda ko mitala combien de mariages o eza réussir na famille na bino est-ce que maman vana na ndako libala parce que sur 100% na sena moy oyo na ba mama na biso ba mama basi bana ya liboso et surtout ceux qui neti mama aboti mwana liboso mwasi mwana liboso mwasi wana a héritaka sur 100%, a héritaka 90% via maman na ye. Au moins na kem susu maman ba sentaka ye. Aboti pe mwana mwasi, au moins na pe mwana mwasi sani ba sente ye. Donc eza eloko moko na vendre na salle examen de conscience et Saint-Esprit inspiré nga ba héritaka au moins na 90% via maman la bango azaki nango. Siko yota ngozo linga ko bala vie de prière ezate. Bitumba o bunda ondeni. Yo mona mutabali une année après libale kufi. Mutabali 5 ans après libale kufi. Mobala za bizaleli mabe, mobala za comportement mabe. Mais yo moko banda ko mitala, ndeto lingana kina mobali. Tozaki bien, toboti mwana biso ya liboso, ya mibale ya misatu 4e, mais comportement au mobile comme il affiché est anormal. Bana siko kotala est-ce que la famille mobile na yo libale ezalaka ozomona tala la famille mobile est-ce que libale ezalaka na famille na yo libale ezalaka bana kotala makambwana en tout cas bolimbisa tala kana na ndako nazana ndaku mbwa azali en tout cas bolimbisa penda tala ka na ndaku mbwa ndenga zolela bongo makele ko kota bote ninga rivière tem super bana bakolela ekoti en tout cas bolimbisa talaka ndako yango pesa sujet na biso te mais faut na s'excuser parce que bino ndo bozolanda nga tant mon bébé zali et ça bien te donc faut na s'excuser tant on est sur ma bébé zali merci beaucoup tant ozolingo bala faut fi de prière ça la élever makambo ezali ba réalité ezali tant ozoba pour les mères et pour les pires na ndimi et aka mbongo te makambo nyoso mobile a changé ma comportement, femme mobile, maman bokilo, nyoso neza pour les mères et pour le pire, nyoso neza pire, il faut supporter en nous. Si qu'on yoso lukaliba la vie de prière ezati. Il faut faire de prière ça la makasi. Na mabala auto zo bala ba loi ezali. Na ba famille na biso moko pe ba loi eza makasi. Esther abala ki mokonzi. Esther abala mokonzi. Mais na kata libala Esther loi ezala ki loi ni nezaki na libala Esther. Okoko kende komona mokonzi te sabenga yo mais wana mokonzi wana za mobali na yo mobali na nga na ko kende te sabenga nga e balalo ndeni Esther asaki 30 jours na moni mobali te 1 mois maman tala niveau mobali na yo et le quoi yo mobali za na chambre yo za na salon pour on région na mobali na chambre faut mobali benga yo bana mobali yaki ye moko na chambre alongoli bilamba makamna so za na chambre yo yebite. Et bon, on se la bilo, on a pekisa. Yo lobani. Il faut qu'on contrôle là, il faut qu'on landa. Quand on va dans la chambre, yo boye na chambre yo ba. Bon, à se méditer. Bon, la bibi na la salon. Moi lis sur la chambre, moi lis sur la salon et ça la bongo. Ozomona. Bitumbe zali maman. Esther a moni kafandi na na trouver na normal. Mais nzaba koti seke bisika wana. Oyebi
musu to kota na vie to mona na vie oyo libala ozana ngwana nzamba ebeki le pourquoi kota ko na libala wana parce que makambo so okuta na ngo libala ndeko sauver yo ndeti Esther nzamba lingaka Esther akoma na place wana pona nzela Esther peuple Esther ezala sauver na nzela Esther Mardochée dans le Esther à lobby même si on sali en ngoté nzamba ko système mutu mususu on ko libérer peuple mais yo conditionné aux abisikani yo bisiko zawana moni ke ngane na zabona odondwa bisika na sa ngainde ngana na sukisa ngana baseme kuna sasa baseme ki ba jeter sebe ka tenga pe na nte e ngakuna za mobali na ngati aisa ngama mnyoso mbali na sala ka mama ozo pelisa munoko na ngoni za assurance libala te assurance libala ngona te yo mona ngani na za na sukisa vie de prière pa malonge zate yo samedi na bar na ba boîte de nuit bilamba bikuso zo lata yo kasi protection za beza likono non tala tomi kosaka te nzamba talaka motema nzamba talaka motema bible ezoloba Pierre ntango apusani pembeni bisika Yesu azali Pierre alobaki te ke ngai azalaki na Yesu attitude ya Pierre façon Pierre nde bayebelaki mutu oyo aza ndenge moko na bato nyonso te mutu oyo azalaki mpenza na Yesu bible ezoloba tozala baimitateur ya Christ toza corps du Christ toza basi ya mabala toza basi ya Yesu Masiya siko yo za mwasi ya Yesu Masiya vino eza bizarre ba boîte de nuit okotaka osomela masa okapeta sonité mwasi femme maria mela masanga mwasi mela secret mais c'est la honte yo somela masanga mwasi somela mobala omela secret ya kindoki mama tango zolingo bala dimension prière ezala pe élevé yo za na kati ndaka libala ozomona mobala komi ko afficher ba comportement bizarre o mesani nango avanda bongo un mois to solate avanda bongo non mama ozokotisa diable na kati ya libala na yo ozokotisa diable na kati ya libala na yo banda kotala fama mobali balwani nezali banda kobuka ngo yo eleki obala mobuka ba loi te mais na kati ya libala banda kobuka ngo banda kobuka ba loi comportement mobali wana afficher eza yete et ça diable n'a pas voté pour qui m'a dit bah là on tout ça pour remplacer maman non avec ça ma femme sage moi si mon côté abima na nzela moi si au picolanga pas remplacer auta le bana sambela nzamba le kuta auta pona sala on azali lona leka ki bisiko ko ndimate bisika na leka ki pona kuta na mobalo na kuta ki l'homme selon mon cœur l'homme selon mon cœur mon papouchi, mon nounouche, mon adoré. Maman, maman na sala qui parfois yébité. Prochainement, on va ta histoire nanga. On va ta parcours à vie nanga maman. Au monde abisika nazali. Pona sala on azali lelo. Pona kuta na l'homme idéal. Et ça qui facilite. Quand elle est heureuse, et ça vous a bon ébelité. Moi, naza heureuse. Après 5 ans, après 10 ans, je que mon mari, Dieu va lui bénir. Nzambo to sambela, oh pambola mbali nanga makasi. Mais lelo, même sous ma difficulté, même sous ma kambo belé na okuta nango. Non l'action ote que na ça se peine de dire non. Le quoi nana souffle de vie et j'ai encore l'expérience. Encore l'espoir. J'ai encore l'espoir. J'ai la foi en mon Dieu qui un jour viendra dans un mal ou dans un lot. Beauté on a suité. Nous avons dans ce point. Nous avons matangomba assemblée pour la beauté nana. Pour assembler pour la beauté nana. Il m'a amené à sala nanza. Pour na kutana mobala keka. Ake assemblée nique pas rapport assembler la beauté nana. Et ça facilité. Et ça facilité ma maman. Malula za makambo belé ya loba. Il faut y avoir une histoire nanga. Pour comprendre malolo musuto solo la kamo ebi parcours à vie na ngate pona kuta nazala o nazalelo ebi parcours à vie na ngate ebi na lela nité na sala nité pona nazala o nazalelo non na comité nani pena na comité non na comité yo na obaki na maman Laurent mbala makambo eza tellement ebeli yo na no s'abonner en tout cas s'abonner pendeza très important zo tala nga maintenant no s'abonner to linga ngate pona ebi kila mokilo eza na bato nyonso ba olingote mais nga la kama on va le loka bongo na sala lote o yinanga ta de lepamba faut la esprit ni les akati na yo
oyebi ngati tokutana pete kanda omona kala YouTube boy bando yinonga kala le pam etali yo to s'abonner to aimer to partager to commenter makambo eza tellement belé autre sola na bino prochainement na obete la bino histoire nanga eza tellement moulai non ça la première partie deuxième partie troisième partie ngana kenda ko bota na kufa na kenda ko bota na kufa docteur abeta mesa bino moi so akufi naza makambo obeta na yo naza masolo obeta o nzamba salelanga eza tellement belé makasi nzamba pesanga diplôme de bisika bana maele bakatana donc naza na histoire makasi obeta na yo naza na histoire s'abonner aimer partager commenter et ça langa bien makasi bye bye.